Shalom, shalom, peuple de Dieu. Topesi bino lisusu souvent mbote partout. Boza kolanda biso na site na biso ya YouTube. Otolobi Didier Forme Amalata Kala. Soki obeti Didier Forme na YouTube, Didier Forme Amalata Kala, eza site na biso, oboko kolanda biso. Alors, boko contacter biso na ba numéro na biso 074 38 49 63 46. Et lelo na liboso na bino bozali na mama BENA na présentation. Alors toza na kati émission na biso oyo tolobelaka de temps en temps, on l'appellera Femme. On l'appellera Femme, eza émission moko oyo toyaka mpona ko révolutionner ba mama bandeko na biso basi en général. Alors lelo na préparaki que na parler na bandeko na nga basi sur esprit ya Jezabel oyo esili kotelema na kati na église mpona ko séduire mpona ko détruire basali na Nzambe. Alors yango mama na ye vraiment pour révolutionner foi na yo, pour révolutionner esprit na yo, afin que batan oyo tokomi ezali batan oyo Bible elobelaki so tokomi na temps de la fin. Temps de la fin oyo tozomona surtout biso toza na Europe eza na bamakambo mosusu ezosalama awa eza impossible oyo Bible elobaki tokomi komona accomplissement na yango. Alors partout boza kolanda bamama oyo boza na Afrique, oyo boza na Europe, na ye vraiment na ngonga oyo ezaki servante de Dieu mpona ko révolutionner bino ke totelema mpona ko soutenir basali na Nzambe. Parce que na moment oyo tomoni ba Jezabel diable akoti na kati na basi ebele mpona koya koséduire basali na Nzambe. Et précisément basali na Nzambe oyo Nzambe abengi bango oyo batondi na nguya oyo batelemi mpona koservir Nzambe. Alors esprit ya Jezabel ezoya mpona koséduire bango mpona koétouffer bango pour que grâce aux attaques na bango et pour kala ko ba manifester. Or na landa musai na Nzambe moko alobaka ke basali na Nzambe oyo bazosali na Nzambe kati na solo esengi toyeba ko soutenir bango. Mais tozomona lelo confusion ekoti na landa ki bandeko mo bazoloba na temps oyo tozoyeba te nani azoloba solo nani azoloba lukuta. Oui, c'est vrai. Na kati ya makambo nyonso soki ozomona confusion eza na kati c'est que le diable est là. Alors tant que confusion ezali ezalaka pe malamu po soki ozosalela Nzambe kati na solo okobelela Nzambe na basi atalisa yo wapi ya solo wapi ya lukuta. Alors yango na vraiment mama nanga nalingi nazwa exemple moko ya moto na Nzambe ELIE toyebi histoire na ye azalaki moko oyo atelemaki mpona kosalela Nzambe abandaki kobimisa badéclaration moko ya makasi. Tomonaki le dieu de Baal, le dieu d'Élie, tomonaki Nzambe ya ELIE akonfondaki le dieu de Baal. Alors tozomona na ba déclaration ya ELIE alobaki ke mbula bane tel mbula ekobeta ke Nzambe akokisaki yango. Alors tozomona lolenge ya basali wana pe bazali oyo soki adéclaré mpona vie na yo changer. Soki alobi quelque chose mpona yo ekokisami. Tozomona meme Ana azalaki na problème ya kobota. Ana soki azwaki mwana po mosali na Nzambe alobaki quelque chose. Tozomona pe na vie na biso eza na basali na Nzambe mosusu baloba quelque chose pe esama na kati na vie na yo. Naza koprécise basali ya Nzambe oyo ya solo. Mais tozomona sikoyo ke Jezabel atelemi aye na kati na église mpona koluka basali na Nzambe wana mpona koséduire bango. Bazoya ndengeni bazoya na bastratégie. Tozomona kati na baéglise okomona basi bazoya bakangi bafulare na mutu kwayake baye koluka Nzambe nzoka non bayende na bastratégie na bango mpona koluka kokweyisa basali na Nzambe. Jezonga naza mwasi mosali na Nzambe moko ateya biso alobi mwasi eloko nyonso oyo aza nango mposa mpona kozwa aza kapable mpona kozwa. Alors deuxièmement enseignaki enseignement moko que oui c'est vrai toza na deux catégories ya basi oyo baza dans le faux et basi oyo baza dans le vrai. Mwasi oyo aza dans le faux ou oyo aza dans le vrai soki alobi azwa eloko akozwa yango parce que mwasi aza file bafile esala bozolanda nga partout na Afrique na Europe bozolanda toyebi ke biso basi toza file. Mais Nzambe azoluka qualité ya basi oyo baza file ya malamu oyo bakoki kozwa baame bamemi bango mpona Nzambe baame baye basauve bango. Mais Nzambe azoluka te basi oyo baza oyo Satan lati bango comme ba Jezabel mpo baye bakoséduire basali na Nzambe te. Alors yango naza kolancer appel na basi ya bapasteur basi oyo boza na Afrique
boza na Europe, boza partout, vraiment tout le papoter les mains parce que naza moko on a bali musani na Nzambe, naza l'expérience pour moi na ndenge nini ba Jezabel oyo baza ko poussa na pembeni na basali na Nzambe. Croyez que bazoya que mutu na Nzambe nazoya pona obondela pona nga mutu na Nzambe nazoya pona pesa di nzoka ye na stratégie na ye. Mais biso Nzambe atikaka biso te toza na Saint-Esprit oyo arevelaka biso ba choses cachées alobelaka biso. Alors Nzambe akoki kotika ba oyo ayete akoki ko révéler parce que Bible dit que tout ce qui est caché sera révélé. Alors yango mama nanga esengeli to ba ko soutenir basali na Nzambe na kati na prière na kati na ba conseil na makambo ebele parce que toza na posa basali na Nzambe wana oyo baza lokola ba Elie oyo bakoko déclarer pour na mboka na biso oyo bakoko déclarer pour na ba problème ba situation na biso tozoleka nango. Alors diable azosala nini parce que mosala na moko atia biso abi l'onction est permanente mais la plénitude n'est pas permanente. Au moins la plénitude ezaka permanente. Plénitude il faut kokota na kati ya prière kokota na kati ya jeûne pour na koluka elongi na Nzambe. Et le nom soki mosala na Nzambe akomi faible plénitude eza te mama yango omonake baproblème elati bato ebele basali na Nzambe mosusu bakomi na masaku olia abimisa barévélation abimisa balogos barema eza te parce que plénitude eza te donc aza affaibli na baproblème na makambo ebele dana basi mosusu baye na kati église bino bozomona azolanda mosala na Nzambe ndenge azoteya nzoka bango baye stile bazela soki ka mosala na Nzambe asilisi ale bakoma okota na bureau moko na moko badossier makambo ebele. Alors ndeko na mwasi yo ozolanda nga bongwama yo oyo eza na esprit ya Jezabel bongwama parce que ntango yo ozoya mpona koséduire basali na Nzambe oza na bilakeli ya mabe jusqu'à 4e génération na yo po bazali bato moko bazali vase d'honneur oyo Nzambe abengi bango po bayeba kodepepe badepepe le monde des ténèbres. Mais yo sikoyo diable alatisi yo po yo ya oya bakoba koséduire bango yeba ke lipusi na yo ekokita ti na 4e génération Nzambe akoyeba kofrape yo. Namonaki pembeni ya mutu na Nzambe le messager proverbe 33 namona nde eza na basi mosusu ndeko mwasi mosusu azosola na force mutu na Nzambe naza na baproblème très sérieux soki oyambi nga te nakomiboma mutu na Nzambe abi ok naza na posa nayamba yo atuni mutu na Nzambe estce mama benaza mutu na Nzambe ayesabi non mama benaza te. Alors ndeko mwasi na ye ayeti na ndako bandeko na nga bamama soki nayebisi yo ndenge ndeko mwasi wana ayaki wana eza coupe te mais ezali sinip na kati aye nga message isinga liko lelo ko mote batama na kati ya kitchen na kitchen na batamaki na kitchen. Alors ndeko mwasi na ye ko yatango aye bandi kosola na message nga na ye ko bima na pese mbote po toyebani tozotanga na betoile toyebani kamera bi oh mais comment na malini ya mataxi tu ba période za période ya mali oyem ote na yaki na taxi akomi ko ka so na zui laptop akomo tia na ni en tout cas na sepelaki na ngote comme naza bien éduqué pour akokabi oza ame mpe tokoki kosauve mais tomonaki ke azalaki ame te azalaki envoyé du diable. Alors ntango akutani na mutu na Nzambe bato na Nzambe baza faible na lolenge wana bakosala nini akoséduire mais heureusement eza na bato na Nzambe mosusu basala na bango vi kala baza lisusu na vi wana te. Par exemple napambolaka Nzambe mpona le messager aza toyokaka batémoignage na ye aza motu afanda na kati ya monde asala nyonso donc Nzambe asala ye ngolu. Alors eza na bamosusu pemene basala vi te mais aza mpe faible devant la résistance ana moyen na résister eza te. Alors mama biso oyo toza baservante toyebi liloba na Nzambe partout boza kolanda nga na monde entier na Afrique na Congo wapi toseleve na temps oyo ekomi ntango moko ya mabe toyeba koseleve na kati ya baprière na losambo na baconseil kosoutenir bahomme de Dieu ebele baabandone foi meme awa na Europe eza bamosusu bande kosalela Nzambe na Afrique ebele baza awa balali pongi baza étouffé grâce eza étouffé yango na kopesa bino verset oyo botanga na 1 roi chapitre 17 verset 1 à 7 ndenge Eli mutu na Nzambe bandaki kodéclarer Jezabel alandaki ye soko otangi lisusu na 1 roi chapitre 18 verset 13 okomona ndenge Jezabel abandaki kolanda mutu na Nzambe wana Eli po kaka aluka na koyeba koséduire. Alors yango wana bazezabel nyonso toza kosenga na bino ke bokoka kobongwa parce que Jezabel azalaki kolukisa mutu na Nzambe mpona bagrâce oyo
il y a bandaki ko programmer abandaki ko déclarer alors bato na Nzambe ebele mpe baza na badéclaration makasi baza kodéclare na bavi na biso na bamakambo na biso mais Jezabel aza contacté azoluka ye kaka alors yango ndeko na nga mama nabengi na yo ke na janvier oyo le 1er au 3 toza na jeûne et prière tokozala na jeûne ya seke tokoliaka bafruit tokobondela mpona basali na Nzambe yo kozanga te na kati ya jeûne wana yebisa mpe bandeko mosusu okolanda biso na Facebook okolanda biso partout afin que jeune wana ozanga te po tosoutenir bahomme de Dieu toprier parce que tokomi na ntango moko ya mabe oyo diable aza koluka biso mpenza na ndenge ke bato ebele bakota na lifelo oyo Nzambe aza kosepela te ke bato bakende na lifelo Nzambe alingi bato bazala sauve alors napesi bino programme wana epuis nabosani te soki kopesa programme oyo bokoka kolanda biso na YouTube soki obetika DJ Femme amalata kala tokozwa baémission ebele oyo okoki koencourage oyo okoki koede yo epuis okoki kocontacte biso lisusu na 074 38 49 63 46 donc okoki kocontacte biso na banamba wana tokoyamba yo okozala na question okozala nini tokoyamba yo alors nyonso twana eza mpona nini mpona koluka kobebisa réputation ya basali na Nzambe Jezabel alingi koluka kobebisa réputation ya basali na Nzambe atambola na yango aloba tala nyonso tu wana koséduire kodétruire bamosusu baza na bastratégie ya mbongo akoya na enveloppe toyebi basali na Nzambe mosali na Nzambe moko te soki oyebi te kodoya na mbongo akoki koboya po yebi ke mbongo wana ekosomba babasi tu na Afrique ekoki kotonga ndako na Nzambe alors nyonso oyo bazoya na bastratégie Jezabel potani eza nini aboma basali na Nzambe alalisa bango donc bazala efface adétruire réputation na bango yango tozomona basali na Nzambe ya solo réputation na bango oyoka kaka mosali na Nzambe boye na lukuta na ya solo ozomona mais soki ezali ya solo toza kolela ke Nzambe atelemisa bango mais pipa ya basali na Nzambe kati na solo batémoignage ebele ebimaka mingi ya lukuta alors quant à moi namoni ete oyo esengelaki nameke mpe kolobela bino koencourage bino korévolutionne bino bamama nyonso oyo boza kolanda tranche oyo na YouTube totelema vraiment tolela mpona basali na Nzambe oyo baza kosalela Nzambe oyo bapengwi oyo balembi bakutani na batentation bakutani na baproblème oyo elembisi bango ngai nango tobima baintercesseuse tobima baintercesseur mpona kointercede mpona bango mpona kointercede mpona église na Nzambe diable esi akoti bible elobaki yango alors soki diable akoti na kati ya église eza pasi mingi parce que tozotika bandako tozoya na église po toya kozwa liloba na Nzambe to remonte foi na biso alors yo mama telema bisika oyo ozali tia mabolongo na yo oza mwasi ya pasteur Nzambe abengi yo mpozala une aide oya kosunga ye na baprière na intercession na baconseil ekomaka moma mosusu te bati biso basali na Nzambe ntango ozokoka kopesa mobali no conseil te soki omoni ete mobali ozopesa conseil azosilika totala mabolongo yebisa Nzambe ngai nabengaka Nzambe na nga nayebisaka Nzambe na nga aza esukisa ayebi kosukisa soki ozokoka kolobele te peut-être soki ozobangaki soki nalobeli ya kosilika mais contacte Nzambe wana oyo tobengaki aza esukisa asukisaka mutu nyonso ata oza nani ngai abengaka ye aza esukisa alors mama na nga nabanzi te nauti koloba mpe mwa ebele et puis nabosani te le messager proverbe 30 bandeko na nga nyonso oyo bokoki kolanda biso na Facebook bandeko nyonso oyo kolandaka biso de près ou de loin vraiment na kati ya programme oyo epambola bino ede bino révolutionner mpona bino yo oyo perdaki vie ya prière zongela vie ya prière parce que na kati ya prière nous sommes plus que 20 heures na kati ya prière nde Nzambe aza kolongisa biso na kati ya prière nde Nzambe aza korevele biso ce qui est caché na kati ya prière nde Nzambe azofungola biso miso azofungola biso matoi ya koyeba ke oyo eza vrai oyo ezali faux parce que so oza ya Nzambe okozala na kati ya confusion te okobelela le Dieu des signes Nzambe akopesa oyo basigne akotalisa oke oyo aza yanga te parce que bible elobi te bokoyeba bango na bilembo bokoyeba bango na ndenge nini tokoyeba na nzela ya bilembo alors na bilembo nde Nzambe akolakisa biso ke oyo bazali bavrai oyo bazali bafaux
Alors, prière à l'élo, nazo qui ne peut bon de la pour la maman nyonso o balembi, zambe kende kotelemisa, basi ya ba pasteur, oyo bengi biso ke toza la ba aide, toye pembe la basali no lokola ba aide, pour la kosunga basali na yo, pour la kobonde la pour la église, pour la kobonde la pour la mosala na yo, zambe telemisa ba o balembi, ba oyo bala